Cela veut dire que l'Éternel a bimisi dans la place de dimension prophétique. Lobi Nazaki na frère moko asa frère te asa na païen amela ba drop sala na iba biloko na mokila zomela ay komeka nga ebisinga ke en fait yo lobi oza prophète solo yebisanga eloko moko eza sika ona ebite na ebise kaka oyebi pourquoi nalinga kobeta bino bazondo te pomesani bazondo mais soki nabeti nzondo mwasi na oboya abi ya solo yoloba epi aza na kwiti yana eza masanga te eza na ya beti mwa drop moko siko nga nayebise omoni nga nateyaka te ke oke église nga nateyaka oyeba yesu namonaki guerre ezoya message monaki guerre ezoya namoni guerre nalali neti nalali na pongi namoni guerre nalisa bien aimé bozala après monde entier pe kota na kati ya este il faut nyoka wana za nini aza ya kuboma ye muto azoluka il faut ba yo bazwa ye pa chef de l'état pour que boma nyokana mais juste là tout le monde ba infiltrer ba kangi ba infiltrer na armée na biso tout le monde chef de l'état zone me camper kucha moi pe na kati ya este pour récupérer le territoire ba botoli est-ce que nyoka la zara to kufika te bien aimé merci pour la question nyoka na zakaka le problème est que avec les politiciens il faut convaincre le bango abisinga ke Congo ils allaient prisonnier yenda capturer Congo na katia prison soit capturer Congo pourquoi ba perdre sur ba or ba diamant nyonso eza yaye yango na lobby ceux qui bolingi bozwa biloko wana so bolingi biloko wana ekoma na valeur faut bobumaye mais tant aux autres qu'il y a kanga diamant or nyonso yimta kanga na mboka na biso mais surtout à l'époque yebi ke nyoka na zala dia depuis kala mais à l'époque ya bakasavubu ba bando vivre bien à l'époque ya Mobutu kutu tout le monde ba bando vivre bien nyoka wana kota na time Mobutu azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisika na elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien ifada thank you Fada, cher ami fidèle balandinyo so toujours bozo kaliba ko ya kwanda biso na kati chaîne na bino ya les Nazariens TV na 4 émissions na bino table sainte où est présenté par votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci une équipe Mobimba ya les Nazariens TV, un grand merci à la servante dédiée Mama Tiffany Moko pour la confiance au Pessinga table sainte nazana moko ya prophète ya mboka na biso. Avec lui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission avec les prophètes Ali général ba prophète au diabo ibel carnation na biso toye ba message d'une oyo ameme biso na mokolo toye ba vision nini oyo nzamba la kifena mokolo na émission obozala vraiment branché bozala connecté dans votre chaîne les Nazariens TV. Avant d'abord présenter bino l'homme dédié non senga na régie atia so cantique ozodifié ba nzambe osala bana nzambe lokumo le sako mokonzi ya la servante dédiée Mama Tiffany Mokwa et puis on se retrouve après cette chanson.
Allez, Katela. Kaka. Yambalo ya daba pasteur bakokata. Allez, Katela. Bina na yo. Yambalo ya daba ministre bakokata. Eli. Okay, toka ngola. Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokatela losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. Nazosonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipal. Olingi kopot. Olingi mosala. Kona nini? Les bichos, ça le plaisir, on a fait le même quoi, noter ma bivence de Mbo, pourquoi pas à toi Fabos Jack Pro depuis Fante les bichos, on le sait comme on connaît, et ça le plaisir. Donc directement couper ça, invité l'ancien dans mon caméraman, là, ma caméra, son caméra pour terminer, invité dans mon bonjour à l'homme de Dieu. Bonjour, shalom. L'homme de Dieu. Qui m'a dit ça, l'homme de Dieu. Amen. Tout ce pays, pour le moment, on a fait Mikolo, on avance. Dimension, on a Amen. Ok, l'homme de Dieu, moi j'ai dit par rapport à tout le monde, basé encore en Libakou, il y a quoi dans la catéchène Abisso, il y a les Nazaréens. Shalom, bien-aimé. C'est votre serviteur de Dieu, prophète général Ali. Je remercie le Seigneur pour la moutonio sur Zolanda chaîne les Nazareth plutôt. Et puis et c'est pour les Singamingi tango que la Bible dit Romains chapitre 10, 17 a dit la foi vient de ce qu'on entend, un ce qu'on entend de la parole de Dieu. La foi ne vient pas de ce que les gens parlent, de ce que le diable parle, mais la foi vient de Dieu. C'est lorsque Dieu parle, la foi active. Il y a des gens qui, ceux qui continuent à médias, osent concentrer sur la politique, sur la polémique, sur toute chose qui est mauvaise. Mais tu ozobosana ke kozana nyoka moko atelemi onyoka wana yamelaka banyoka nyonso eza Jésus-Christ de Nazareth. Yango toujours élevé comme wana parce que ye nyoka wana songa aza élevé dans la capacité, la capacité ya komela banyoka misusu pour koza banyoka basi batelemi na mikolo bien-aimé banyoka wana eza vraiment message prophétique na prêchakate na préparation na préparation. Lorsque je parle dans le bas carrément divine, c'est-à-dire et lorsque je parle comme ça, c'est parce que nous avons là qui s'engaille vraiment. Il y a des choses qui se passent dans ce monde maintenant, dans ces moments. Bishop le prophète au sentira et qu'on a besoin de l'homme de Dieu a quatre noms malobati et avant d'abord continuer le message au mémé Bishop Namukola Lelo. On a la question dans le monde qui est une émission de la prière. Par rapport à la Bible, nous dit toutes choses. Commence par la prière. On ne peut pas commencer cette émission. Ça te commence à Amen. La prière, c'est la clé. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ,
Je prie, papa, pour na bisogno sur le biquet, là où 2, 3, bas ensemble, tu es là, dans notre présence, dans notre midst. In the name, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, te remercie pour le moment où tu as été élevé aux place. Sois élevé, éternel, sois élevé, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort après 3 jours ressuscité. Que le Saint-Esprit manifeste dans ce moment. Papa, nous sommes tokoloba et pesa le kumu. Nous sommes tokoloba, papa, et zala na kati maboko na yo, pe ezala volonté parfaite na yo. Papa, la kangi mi pepe nous sommes autorité contre mi pepe nous sa contradiction antichrist. Il y a sataniste, il y a logicien, il y a tout nous sommes bazali na kati ba frimason. Le monde des ténèbres n'a paralysé bino. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, papa n'a arrêté nyoso oizamba œuvre ya munguna oba établira ki na ngona na mulili na butu na moiboe et vous allez nul et sans effet au nom de Jésus. Je parle le sang de Jésus, n'a reversé le sang de Jésus, n'a versé le sang de Jésus, n'a chango na zinga na biso na studio oyo au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, amen. L'homme de Dieu introduit le message nini au même sur le colonel. Amen. Bien-aimé, l'Éternel m'a parlé beaucoup ces jours-ci. Mon état tenu, on a la tissu, on a la tenu céleste. Cela veut dire que l'Éternel a mis dans la place de dimension prophétique. L'obi Nazaki na frère moko, sa frère était un païen, amela badro, ça na ibabilo kwa na mokila zomela. Aïe, comme quand il y que en fait, il y a le bio à prophétesse sur les bisanga et l'eau mon on a habité na ibisé kaka. Oui, pourquoi na linga ko beta bino wa zondo te pour misane ba zondo. Mais si on a bêté un zondo moi c'est na oboye. Abi ya solo yolo ba pia sana quit. Quit ya neza masangate. Sana ya beti moi drop mo bo. Ce qu'on a ibisé. Au moninga na te ya kateke au église. Na terre oyiba Yesu oza na bunzambe na kati parce que oza bato ebele l'homme de Dieu baza bato bakendaka église na babongo na te akenda na église aza na famille na papa na pasteur ou bien maman na pasteur mais il akenda église bo chekai nanu te. La Bible dit que tu le connaîtras par les œuvres. Au moins mwana zoyiba mwana zokosa au moins mnandako kindumba nini au moins ka manifestation mo mystique bien aimé il faut checker comme tout nyo son entourage na yo est-ce que bongo na vérité ou bien azaka ka wana pona bénéfice ya église poko za batu bayaka église pona mituka bayaka église po ba mona ye bayaka église po atala nani azokindi wa bayaka église po aza fanatique ya pasteur mais est-ce que mutu wana bongo na obi na bando ko loba mutu wana ebisi etala ndo za wana faut changer final habiter hier mon qui na église même on a qui na te mingi na nga okelete même si na tunu église te ala lo basumi makambo na nga na yebisio moi sina za ko boya et bien biye bisanga moni ba batomoki na acha doute na za ko tuna mudi ya ko cha prophétie na bizelana la qui na tali oli qui bien aimé makambo nyoso ko sala kana vie tant que prophète et comment on est là. Alléluia. Les camognons c'est l'andaka on a vie. Et là t'as mon limona. Au moins quand il y est pembe na ngabo na sentir. Na ko sentir que moi na robota za mobile aux moi. Ça que yo boti ça que kendaki ko tala na nini ke moi na wana za mobile moi singana ko yeba par la grâce de Dieu le Saint-Esprit akoki ko bimisela ngaki non muto akata na epembe na yo na senti ba problème na yo mais mingi na loba ngo tepo kozaka à distance na bato ya moko webisa bango webi na ebisi nini ebisi ozana mwasi msusu mwasi wana aza poe na pesi tite na ebisi mwasi wana alobi wana koloba te aza musika aza pe na pays te ngai c'était mais l'esprit de Dieu zo memanga na victoire bokutana na elle bokendaki na mutu soso mutu wana tango bo séparer nzela nde bokutana na mwasi wana agangi aobi
tena yebise omoniki kindumba na emonani yebisi siko yo sa mari mwasi na aza na ndako na yebi mwasi na et puis soki na lobby professionnel na mission mwasi na oyebi ke osambo bien avant na point noir ayaki koya alobi après na point noir na tunie siko ayaki ya osa ote ayaki poto kuta de la komo yebisa ye na yebise tika mwasi wana za mwasi ya bato habite na tika azana mutu te nga yebise akosi yo mobali na ye azali colonel et puis mobali na idée aza wana azo jouer na yo pa yebi pe biso ya mari ayebi pe na za mari azo mikosa yo même si ko chatte nzambe te kandi na yebi bongo na yebi pe makambo na yo makambo sala de la komo prophétiser makambo na nyoso ye moko alobi non vraiment convaincre nga ezalaki teke ngai makambo église mais na façon lobeli oteki nga te oyebisi nga kaka na bongwana na zwa vie na nga na pese pa yesu oyebi ke abongwana imagine un drug trafiquant moto asala badrogue abongwana comment plus fort na monde entier nde nazoloba nalobaki nyoka wana telemi banyoka baza ebele nalobaki na Congo nyoka moko atelemi na montagne and nyoka mosusu azali Jésus Christ de Nazareth nzambe atia boye na monde entier bien aimé boyokanga bien namonaki guerre ezoya message monaki guerre ezoya namoni guerre nalali neti nalali na pongi namoni guerre nayebisa bien aimé bozala près monde entier eloko nakoki koloba tant que prophète et puis de la nation en général. Un général aza combattant, aza mutu, aza na armée du Seigneur. Nazolo baboye parce que bato mususu bakomona nga ke naza avantage, naza boye. Moi je vois les choses, je vois le futur. Mais tu vois le futur, mais comment on a toujours un homme qui par rapport au mec où là nous avons la guerre, toujours un homme qui au le bac non nous comme avant pays côté la carte est il faut nous kawana zanini aza ya kuboma ye mtozo luke fuba yo bazwa pas chef de l'état pour que boma nyokana mais juste là tout le monde ba infiltré ba kanyi ba infiltré na armée na biso tout le monde chef de l'état zone bi camper kucha moi pi na kata est pour récupérer territoire ba botoli est-ce que nyokana zaka to kufikati bien aimé merci pour la question nyokana zakaka le problème est que avec les politiciens il faut convaincre bango il faut comme la terme otiki bango nanu asimbi batouche na mita oyo insécurité za na mboka na mita oyo koza makambo salami je vois le Seigneur m'a montré que koza na batu moko babandoko préparer kosala coup d'état et nezaka na nzela parce qu'il fallait président comprendre sécurité ko changer batu na gouvernement la vinfature ko kanga batu wana oui ko kanga ça problème té mais est-ce qu'après ko kanga est-ce que nyoka wana kufi toute chose commence par l'esprit okoki ko kanga mutu physique mais spirituellement so ko kangi été obolo ce que nyoka wana bomeli wapi bana batingi pour la nini OK question est bien nyoka nazalaka déjà na Congo lelo tozolo bato bazo souffrir na Congo aw lelo ba diamant perd de valeur na Congo ba or ba minéral na biso et comment qui moins valeur na monde entier Nicolas nyoka wana a capturer yango aza nyoka physique te aza nyoka spirituel montagne na bazolo ba eza Congo Congo ezalaka sur la montagne ce que nyoka na vandeli montagne wana tango na tuni na sala kondana une fois na tuni ya comme sans mai abisinga ke Congo ezali prison na
yenda capturer Congo na kati ya prison soit capturer Congo pourquoi ba père soit ba air ba or ba diamant nyonso eza ya ye yango na lobby soki bolingi bozwa biloko wana so bolingi biloko wana ekoma na valeur faut boboma ye mais tant aux autres qu'il y a quand yama or nyonso yimta kanga na mboka na biso mais surtout bien à l'époque yobi que nyoka na zala dia depuis kala mais à l'époque il y a Bakasavubu ba vivre bien à l'époque il y a Mobutu tout le monde va vivre bien nyoka wana kota na time Mobutu ndenge ni bikela biso kota na ndenge ni lo ya kota na Mobutu omoni OK ezana ba pacte moko ba konzi basala na mboka surtout les chefs coutumiers basala ba yebi eloko na zolopa tant qu'un prophète na yebi ba pesa pacte wana et pas président ex-président Mobutu ba pesa banzete na bango ba pesa beaucoup konzi na bango ba pesa nyos ezaki penza instruction entango basala bongo bakenda kosala ba pacte na samai on président Mobutu basala ba pacte wana na ba pacte wana esala impactation c'est impact na yango mystique kota na ndako na mboka mineral nyonso ni nyonso mai omoni mai na biso faut kosambela mpona mai na biso ezalaki boye te otomela oyo azali na molimo akodiscerne mai na biso tomela mai oyo tomelaka mai oyo eza na fleuve mai oyo eza esentouré biso toza Grand Lac la première chose ennemi asi à détruire ezali mai na biso la deuxième chose eza minéral na biso un peu biloko wana ezonga je suis en train de parler avec les politiciens po biloko ezonga eza spirituel bitumba eza physique te Daniel azongisa biloko ya nzambe bana nzambe na Jérusalem na Israël il fallait que le 21 jours de jeûne fallait faire un combat spirituel azaki na kati ya gouvernement azaki politicien mais ayebaki que politique ekokaki kosauve problème na mboka te ekokaki kozongisa bana nzambe na liboso ya nzambe ya temple ya nzambe te mais ezalaki nde le spirituel combat ezalaki le spirituel Gabriel il faut ya Michael il faut ya parce que ozali ba roi ya Persia les démons l'impossible démon sur la montagne the king of Persia le roi de Persie cela veut dire tu vas comprendre que les choses est très profondes et spirituelles dès que ça bouge sur le kébité guerre est déclenché dans le monde entier déclenché dans le monde entier pour une guerre la vision wana na moni Zambé azoyebisanga un vrai prophète azaka toujours révélé avec le futur de la nation omoni guerre wana eza na monde eza mpe na Congo mais ce que le problème ezali différence ezali ba dimension Ukraine na Russie Congo na Rwanda ezaka Ukraine na Russie te Russie na monde Russie na monde Rwanda avec Congo Rwanda ça n'a un problème te Congo ça a un problème te nous on a provoqué guerre parce que pour la nous quand on a soit kufa to sala ni l'homme de Dieu il faut pas sala ni il faut pas benga yo général pour nous bomanyo kana parce que le monde peut la république benga pasteur rebelle basambela pour na mboka na stade de martyr omoni Joseph Tangazaki na prison ba négligeaki bamonaki mutu pamba mais ba mission bazaki na autorité pour ni ba interpréter qui rêve ya roi te pour ni les actes très difficile parce que Nzamba a bloqué qui à travers mon fils kaka yebi ko trouver solution et le ko Nzamba a pesa mutu ato sali ndenge ni o trouver solution anti mutu wana ye moko
nous avons pas ces solutions à débloquer. Ce qui laisse exemple, je dis l'exemple. Nous toujours ça vendait au Kenya la croix, est-ce que la masoum na biso. Parce que belo bakufa avant Jésus. Mais Jésus n'a na clé na kati ya libumu na ye, brakabosha. Aza na clé na kati ya libumu na ye, na kati ya molimo na ye ya kokufela biso. Mutu nyonso te, ata John Baptiste akenda na croix, anga kufela masumu na biso. Anga kufa masumu na ye. Ebele bakenda na tombo bakufela masumu na biso. Ba prophète ebele bakenda bataminene Moïse akenda. Joshua akenda ba prophète minene ba Balaam, ba Balak, ba nani bakenda. Ba Hindu, ba Ibu, ba Ndundu, ba nani ba Abraham, ba Ali bakenda. Ba Pharaon bakenda, mais est-ce qu'il va couper la masuma relation na ba couper la masuma na bisoté. Mais il y avait un agneau de Dieu immolé. Oh yetso ka kekuna, eza pour na masuma. Eza programmé. Tant non le babongo, ba négliger Joseph. Yo kani so négliger Joseph. Au trouver solution. Joseph va avoir combien? Ok, n'a pas ce exemple. Roi Zalaki, la policier Bazalaki. Bande quoi David Bazalaki pour le baboma Goliath. Ah ebi masolo ya Nzambe à comprendre. Masolo ya Nzambe qui n'a rien pakoli et qui n'a rien poni. Soki ataba matiba kiti. Nyoko ana po akufa. Il faut que ça la mutu oyo Nzamba pakola ki. Ya wana batu misusu soki na yebisi bango bakoloba, je sais bango loba. Si je te dis que je suis Christ, mais si je te dis pas je suis Christ, non, dis-nous la vérité. Comment ça la débat naïe? Mais je comprends que la personne qui Dieu lui a donné, c'est celui qui va lui parler. C'est pas tout le monde. Mais l'homme de Dieu, c'est facile. Il y a des prières, il faut faire. Mais il ne faut pas faire seulement les prières, vous savez, les prières sans général Azala. Comment est-ce qu'il y a une armée, général Azala peut s'habiller dans l'administration? Oh. Mais s'il y a la guerre, si ma bien la général a fait sa plan, il peut sa capitaine, il va colonel. Comment est-ce que vous avez la guerre, général a fait s'habiller dans l'administration? Vous qui opérez? Il faut que vous sa domination. Général, vous l'armée. Bien, vous connaissez. Royaume de Dieu tombe à bénir au royaume de Dieu le Gabou. Royaume de Dieu ça roi na armée naï. Na batunaï. Si oh bato mokili, ba kilo soit le royaume ba yebiso ke waza roi, waza intouchable, waza reine, waza prince, waza mini, bien pour la armée yango. Ba ko ko copier yango bato mokili ba sali yango pe bien. Comment plus fort le roi des rois. Après si nous prenons par exemple roi Zexis mobali ya Esther après si nous par exemple ndi bazalaka à 6000 nzela pour muto ya bo pe menaye facile de l'accepter. La Bible était claire. Vous semblez répéter comme makamona yo. Si vous êtes politicien vous semblez là, vous comprenez le sola que c'est le temps de Dieu, c'est pas le temps des politiciens. Pour politiciens nous va stopper guerre en azati. Et bien là, peut-être la même chose, la question de la politique, on va stopper la guerre. Combien des années? La question de la politique, on va stopper la guerre à Russie. Il y a Russie. Donc, il faut stopper la guerre à Russie, mais il faut bien en général pour taper dans le monde. Il faut que na kati ya batu oyo bazosala bazosambela bazosala intercession. J'ai beaucoup parlé avec ça. Batu Moni, n'a pas dit déjà, il y a 2 ans je crois. Zambe azabulamu. Moni na sepela ina nzembo moko ya nani ya Walesa, mwana ya Walesa. Abesi kaka shifona uzamba lokoti. Asele ya ngolu. Ekomo moto komi na eloko na famille. Kaka eloko ana bo négliger. Toutefois, nous avons négligé, mais nous avons la carte bien. Ok. Voilà l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, comme la souka émission la biso, moi de la fait cause un message nous repère à la chef de l'État, étant que pour nous on a un numéro de téléphone pour se contacter pour besoin d'aide. Merci pour la mot de finale.
bien aimé ils allaient polémique ils allaient tout n'a pas émission ils allaient ainsi dit le Seigneur. Il y a la guerre devant vous. Et ils ont passé dans une émission parce qu'après avoir comment on a ma vision on a Natal dans le lobby qui va écouter l'ainsi dit le Seigneur, qui va écouter ce que Dieu a entendu parler. Bokanisi banda kona mitu kana bino na mamono ozana ngona bank insunga bino nzamba zotuna bokanisi ba bien ozana ngo et que sauver vie na yo. Le contraire nzamba zosenga na mutu nyonso à se repentir. Si vous avez la famille bien aimée, vous avez la famille, vous avez la prière, vous avez la jeûne. Vous avez la pembeni, vous avez la caprice, vous avez la familiale prière de la famille. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit. Dans ces moments. Et ce que moi je parle d'ici année prochaine. Na préciser d'ici année prochaine nazo pesta c'était siko bo sala tout mutuna mutu ba prier mboka na mboko monita mu Jonas ayako teya na Ninive mboka mobima naba animal naba bachor naba nani bango tout babongwanaki pour un Nzamba déclarer destruction et bon Nzamba zo déclarer destruction à monde entier. Est-ce que vous allez comprendre le bonheur? Si moi je suis fatigué, dans mon acquis, tant on a aucun lobby, mon embouteillage, tout le monde les cabos, tout cas, jusqu'à Moutoukanay, à Thierry Bosso, il y a battu à Vandi, battu et créé un embouteillage, il y a ces pays. Battu à Gangele, vous les Congolais, vous ne priez pas bien. Beaucoup d'églises, là, le pasteur Bazari dans l'embouteillage. Là, le prophète Bazari dans l'embouteillage. Embouteillage, il y a bango tout Bazana Kati, Bazo Soana, mais embouteillage, ça créé par des Congolais. Si vous avez un lobby, il ne prie pas bien. Il prie, il vient chez moi, à l'église chaque jour. Bah, hier, bah, mais le cœur, Bazan Kati église. Au moins, ils ont battu la photo, ça, la terre. Ils ont battu la disposition à cœur. Moi, je suis un loko munene bien aimé. Bobo sanaka ngote. So, motema na prière na jeûne de fungola ka motema. Et ça la motema et sokwama. Ba péché na yo niva e bomwana ki e bomo yo na ndako na yo. O bomwana ti. To banana kana bandako na yo. Avant que l'église, aux pasteur, l'église na yo et ça la jeûne prière. Ko pa ba kozi na sengi bien. Na komikitisa. Bikisa mboka. Bénissa prophète, bénissa ba prophète, monsieur ba sakolina sepela mingi ko zala ba prophète, ba prophète akobeto banzondo na solution za nangote. Ni nakutana prophète moko abeti na ngai, na mutu nyonso banzondo. Metango na yako na batu bazala ki wana, batuni esiko to sani na albi mon prophète a vendu wana. Boye bisa sambela bino pas na solution. OK, numéro de téléphone, c'est là la personne numéro de téléphone. Là, tu n'es pas à nous le bibon pour y aller au PC Bazo. Abi, nazo préféré dans un niveau où nous allons. Abi, pour aller à l'obi, naïbi aux ananes. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Numéro de téléphone, les applis. Plus 243 90 40 91 590. Amoni bato belé ozobanga na yo ko benga plus 243 90 40 91 590. Là, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadi Moukwa. Je dis un grand merci à mon PDG, les servants de Dieu, Maman Tiffany Moukwa pour la confiance au PCNA. Je dis un grand merci à notre caméraman Ozas ma caméra, Nabi Kenoaïba Combo. Et je dis un grand merci à Alain Kiakala, un grand merci à Batutou, à abonné à Bicho. Et Nazareth TV, toujours dans le Banasouk émission. Bafa, Bachala, Vitamine Colon. On se retrouve. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP
à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens, et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete